bote bakongomani nyonso oyo bozolanda ngai, je crois bien boyebinga boyebinga te. Kombo na ngai ezali Océan résistant oyo tozali mopanzi ya opposition radicale, parce que moi je l'ai toujours dit, au Congo il n'y a pas l'opposition, il n'y a pas le pouvoir, parce que au babengaka pouvoir et pouvoir eutaka na population. Dans ce moment là l'opposition peut y a population ebimaka. Tant que na Congo, depuis que Congo ezali Congo, sauf qu'en 1960 autozaki pouvoir ya peuple na opposition ya peuple. Alors banda wana il n'y a pas une opposition, il y a peuple na pouvoir ya peuple, et surtout que pouvoir autoza nango lelo ezali nango ya peuple te, ezali pouvoir euti na maboko ya un individu abwaki pouvoir ya ba congolais na nzela n'importe qui a lokoti et lelo par résultat bozo mona yango bo yambona banda lingi na sala dénonciation na bandeko to na autorité o bazali censé ya ko sécuriser population. L'opposition ezala ko la moi c'est na mobile na ndako, mais l'opposition est comme tabou, sujet tabou na République démocratique du Congo. Ce que ça l'opposition aux critiquer et comme sujet à poursuite judiciaire. Donc na lutu ya mardi na zala qui attaqué et pas y a personne ou des hommes non identifiés, mais na minoko na bango ba lobby que baye pona yebisa nga que na lobela so combat Félix Sécurité na tanga so combat Félix Sécurité na finga ka Félix Sécurité na ba parlement debout esika wapi na kena kote ba yibisinga toza nzinga soko tikite et tokokanga yo ou tokoboma yo bazwinga ordinateur bazwinga caméra na ngai na tabaka na yango na mulo Congo télévision. Je salue ba abonné na ngai nyonso. Alors ba yibi nyonso $750 tozalaki nango pona kozwa mbongo garantie ndako madame na panique wana apesi yango pour que ba memanga te, que cela n'empêche mais na kosenga na ba autorité ya parti nanga SID parti cher ya président élu Martin Fayulu sika yozali papa mbote na yo ozali na États-Unis depuis que nasalaki dénonciation oyo parti na biso aucune réaction ni balobela yango na ebité bolingi nini totika bitumba toto continuer bitumba lorsque oyo azali résistant combattant na bino azali agressé azali visité bozo mona ngo aventure biso tozo kufati bozo mona ngo aventure mais na pesi information bandeko yo boko sunga biso to boko sunga ngai et que mbongo na ngai zonga pona za garantie na ma place wana na sengi na bino bosunga ngai. Numéro de téléphone ngai zali plus 243 89 80 37 554. Bakongomani nyonso bokolanda ngai to lobela na politique na mboka na biso yambo na loba na histoire ya kala na sengi bakongomani nyonso bana changu bana moamba bana lukunga le président élu Martin Fayulu akozala na Sainte-Thérèse le 17 akozala ye moko te akozala na ba leader oyo nyonso bazali simana ye na lingi na longola kifo ki ya bato bazoloba ke Martin Fayulu asali bloc yango ko mabango na élection na lobby que na histoire Martin Fayulu biso ba musuto uti na ba parti musuto ko soutenir ye c'est parce que azali maboko pembe, mais c'est tout ce monde là au bazo ko entourer Martin Fayulu ils ont déjà travaillé. Mais na Congo ko empêcher bande ko na yote to baninga na yote baya ko epole yo, que ce soit ba salaka, que ce soit ba travailler, sauf ceux qui ba boma, sauf ceux qui ba yiba. Ceux qui ba yiba mudaza censé ya ko kanga bango, ce n'est pas Martin Fayulu mais c'est la justice congolaise. Baye ba détournant, baye ba boma, baye ba zombong. Ezala baye pas Martin Fayulu, c'est la justice congolaise qui va trancher. Mais dès lors Matata Ponyo a yiba mbongo, a détourné mbongo selon l'IDPS, parce que jusque là Matata Ponyo azali innocent, parce que aucune justice, aucune instance oyo éprouvé culpabilité ya Matata Ponyo jusqu'à présent. Bakomi ko boa kelango Fayulu kanga Fayulu aza justice te, Fayulu aza magistrat te, Fayulu aza parquet te. Potolo yoka ke ya solo Matata Ponyo ayiba mbongo, la justice est là. Félix Tshisekedi est là avec sa justice.
pendant justice à Félix, là, parquet à Félix, c'est qu'il faut arrêter seulement les opposants, il faut arrêter seulement biso batozo ko dénoncer ma benenge zo le kanamboka na biso ndé ba magistrat ndé ba parquet wana baza mire na babilo kwana. Mais pour arrêter les gens au bazo détourner bazanga juridiction ba kosambisa bango. Mais ba biso boye juridiction ezali. Muto ayi ba kambongo a détourner kambongo na Congo azaka na juridiction o ba kosambisa yete. Donc to bengi bino le 17 boya ebele na meeting oza na Sainte-Thérèse na Tongo. Le 21 toza na marche ya munene na Tchangu. Tchangu ezaka zone rouge te. Tchangu ngobila auti kuna na Tchangu na ACP na bango bauti ko sala mama na activité na Tchangu. Justement na commune nanga wapisika wa menazali na Masina. Basali mama na activité. Donc wane longwe zone rouge et comment zone noire. Et biso pe zo komisa Tchangu le 21 zone noire et biso moko bakolo mabele mutako ko tse biso limite azate poto marché poto tombola mungongo na biso. Donc voilà bande konangai esika wapi bozo landanga pour makambo o Italie ba activité toza nango ba semaine prochaine to mamikolo yo ezali koya. Na lingi na annoncer to koloba boye na Congo batie biso image to eloko moko na mutu ke élection mutu akorganiza kango ye mutu alonga kama pona. Moi je dis 2023 Félix Tshisekedi Tshilombo ne sera plus président dans ce pays. Exemple, Trump aux États-Unis, un pays où ils allaient dans la démocratie. Les Américains ont dit non à Trump plutôt. Dans le lobby niet. Na salel naie, na gestion naie, na caractéristique to na bizalel na bango, o bazo kambela mboka États-Unis et le normalité lobby Trump a reçu deuxième mandat pour akoko les États-Unis. Bisope lolenge fachi na uti kolanda secrétaire général naie o yazali muta tribaliste Auguste Kabuya na kotanga kombo te mais atangi kom parce que c'est lui le secrétaire général de l'UDPS. C'est ce qu'il dit parce qu'il y a plusieurs UDPS. Abimana TV, Kolobake, parce qu'ils ont critiqué Félix Tshisekedi, non parce qu'il Azali président de la République, to Jesso Yamabe, ils ont critiqué, c'est parce que Azali Moulouba. Donc encadrer Auguste Kabuya que la parole na yo, ils ont mérité aux la secrétaire générale d'un parti politique comme UDPS aujourd'hui. Bon, malheureusement, vous avez des militants. O bo pesa ka ba gene bo pesa ka bango ba whisky ba melaka sous effet ba ya ba yembeli o yo lo ba ka ba yo raté ba o yo lo ba ka ba yebi ango pété mais ceux qui ba na ba jeune éveillé le la biso je ne peux pas être dans ce parti politique o yo mais ça va bêtise bana Congo on va critiquer même Fayoul le va critiquer ba critiquer par rapport à gestion ya opposition ni na zo mais la opposition c'est tout à fait normal mais par le matin que vous critiquez Martin Fayoul n'engageant l'opposition, c'est parce qu'il y a Zamouyaka. D'où bien pour critiquer Martin Fayoul parce qu'il y a Zamouyaka. Donc, na Congo, frères congolais, sœurs congolaises, ce qu'on appelle le tribalisme n'existe pas. Citez-moi une province. Et si Kawapi, Babengani Bayaka. Et si Kawapi, Babengani Baluba. Et si Kaini Babengani Bakongo. Et si Kaini Babengani Bangal. Quand vous allez chez moi à Kikwit, au comment il y a baluba plein. Nano yoki na Kikwit ba bon même le loba tanga histoire o tango ba propagande salama ki propagande tango salama c'est tout à fait normal. Ba telemela ki bandeko bazo komisa Félix Tshisekedi non parce que baza baluba. Ba telemela ki bango non parce que bazaki batayi de pes. Tango mutayi de pes aza na zo se na victoire o ezaki ya bato alamuka eke bato alamuka bazana. Tango ba ko sala frottement bo transformango na ba tribaliste una ki tribalisme ke babundi parce que oyo bata bayaka o batu ya baluba non babunda que c'est parce que oyo batu ya IDPS oyo batu ya lamuka oyo bazaki mécontent il y a victoire na bango qui a été volée par M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc congolais et congolaises tous à la soudé lokola et lokomoko tribalisme depuis Mobutu depuis Kasavu plutôt toye Mobutu toye Laurent Désiré Kabila, toye même na Joseph Kabila, o to benga ka Rwandais.
Joseph Kabila n'a jamais divisé les Congolais. Azo tout ça va yakamitu, azo tout ça va luba mitu, azo tout ça va swahili mitu, jamais, jamais, jamais. Et tu regardes ça les matés. C'est au contraire, Kabila a travaillé avec nos frères. Il y a Grand Kassai. Parmi les premiers ministres, il y a Joseph Kabila, Sami Badibanga. C'était un frère de Kassai. Nous prenons Birno Chibala. C'est quelqu'un de Kassai. Alors, Kabila a un tribalisme, il y a Ndenge Nini. Donc, tribalisme, le lot, va te introduire, tu vas continuer yango bien, na makila, pena misuinanzo ta ba Congolais, ezali Augustin Kabuya na IDPS. Bah, si critique, tu vas critiquer le président de la République, tu vas critiquer le pouvoir en place plutôt, tu parti au pouvoir, va transformer comme ça, vous critiquer bango, non, vous critiquer biso, parce que tout ça va nous non. Caractère, il y a un parti politique, il y a autorité, un parti politique, le IDPS, bazo mérité kokamba école d'abord. Congolais osa témoin. Tango bango nyonso baye. N'époque papa mo Etienne Tshisekedi balobaki qui était yo que soit pouvoir. Le pouvoir est athée. Le bazan a pouvoir té, n'est-ce pas? Mais yango nga na yembeli bango nzembo bango Félix Tshisekedi akosaki bango boya Kinshasa botika Mbujimai botika nyonso boya awa tozwa misala or bandeko na ngai président mokote akopesaka misala na ekolo na ye même aujourd'hui Fayulu président akopesaka musala na bayakate to na bataba ndunita en général non so ya pesi na Équateur fa pesa na bandu na fa pesa na Kasai fa pesa na ba Congo. Mais ba frère na ba sœur na ngai ya Grand Kasai ba yena idée que comme si Fati ba comme ça Fati ah non moi na biso te président za mwana ya mutu te président ali tata ya batu nyonso et ce qui le lotal na 4 ko ya République démocratique du Congo au tribu mokote province mokote et ko tombola musapi ba lo ba ke banda Fati akota biso to lia kata 2 fois province mokote c'est au contraire Grand Kassai, Bakimi Kuto Kassai, Basali exode rural ne babenga yango ba français, Bakimi province na bango. Bakima ki ba rebelle ba kotaki te. Bakima ki parce que libulu ti mama ki ba pango bandi okita te. Bakima ki nde nzala. Koto na Kinshasa fachi beton, mais kuna bande kunanga na Kassai fachi libumu nzala. Bakimi bakei katanga. Bakimi bakoti bandundu. Bakimi bake banga. C'est pourquoi to so manzembo moko na nzembo moko to bimisi to lobaki que bango bakanisa ki bakozwa misale nzambe obiso nyonso likolo moto. Donc tango tozo mona biso nyonso ke les quatre tribus toute la République démocratique du Congo aucune province où ils allaient le satisfaite na musala Félix Tshisekedi ah na éviter ce fumino bande konanga ye bino parfois besoin na miso ya komona la biso to kanga miso. Mais pour nous, Congolais, au nom ya Congo, au nom ya Congolais, to ya mboka na biso, na kombo ya tata Kimbangu, na kombo ya mama Kimfamvita, Félix Tshisekedi abomi Congo. Toko le bango dimension ya abomeli yango te, mais Félix abomi Congo na dimension moko. Même ibana nanga wa ko expliquer bango te. Même mes enfants, je n'arrive pas à expliquer Félix Tshisekedi azanani. Même mes enfants, moi je dis à mes enfants, Félix Tshisekedi est un produit de Joseph Kabila, nommé par Joseph Kabila. Même mon fils le sait. Mon fils le sait. Tango mutu ba tie loko et pas ya mutu. Mutu ba tiaka wana. Abang asali la patron na ye. J'avais dit aux Congolais, mukolo moko te bokoyo ka fachi na noko na ye to justice na ye bakanga Joseph Kabila. Le 5 ans. Tout le monde qui va montage États-Unis et Kanga Joseph Kabila, mais jusqu'à présent, nana kangaye. Or, pour ba kangaye procédure de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale majorité au Parlement, c'est M. Félix Tshisekedi Tshilombo avec son innocalité. Est-ce que tali oyoki ata député moko ya IDPS a tomboli musapi na Parlement alors que notre réviser loi ya ancien. Il y a statut ancien président de la République, tout le monde a loi au Kabila Tika, ils ont protégé pour l'arrêter personne. Parce que, ils ont maîtrisé le côté, ils ont maîtrisé mes points. Et puis parce que Kabila, Joseph Kabila, Azali patron à Bango. Donc, Kabila, Azali patron
oyo atie IDPS na pouvoir, l'IDPS n'a pas droit ya koyoka o bakanga. Lelo Matata Ponyo, le cas de Matata Ponyo. Matata Ponyo lelo aza wapi? Matata Ponyo aza libanda. Mais bino bozolo ba fayulu ka fayulu ko ngai ndeni. Justice congolaise mto okanga ye. Kabi fay so lelo ba bakangi Matata Ponyo. Fayulu ko lobanini. Biso peuple to ko lobanini. C'est la justice. Mais bon bala ça ba aujourd'hui qui quitté le Longondo. Kabila zalaki ko kangate. Azo pesa bango conseil. Na suka leli. Alors bien si j'avais 15 personnes, j'allais bien travailler. Félix Tshisekedi a une stratégie nini congolais, il y a ma belle sous. Akangi a innocenté, akangi a innocenté, akangi a innocenté. C'est comme innocence to yazope sabatoyo. Qui vole l'argent de la République? Kamer innocent. Teni Longo innocent. Projet 100 jours Chile Gelou Nyos ba innocent. Les autres qui mbongo ya wenze ya grand marché, balia yango, ba innocent. Qui vole l'argent de la République? C'est lui de peste. Parce que tout le monde est blanchi. Ce que nani azo iba mbongo à République, le couté peuple congolais mbongo à République. Il y a pas contribuable mbongo na biso, eza na poche ya bato de peste. Eza na poche ya bato ino saleté. Eza na poche ya Félix Tshisekedi Tshilombo. Mutu mususu te papa. Mutu mususu te. Lelo on ne peut pas dire Kabila est là, Kabila n'est pas là. Mutalong c'est la biso image à Kabila Félix. Talak tango ke na Chine. Bazo tourner makambo la police. Azo zongisa makambo la police ya kala ya 18 ans. Donc Félix Tshisekedi partout à Kendaka, il voit que Joseph Kabila. Partout à Tambolak, il voit que l'ombre de Joseph Kabila. Mais finalement, toi, tu es venu faire quoi? Au Koutilpa, il y a 200 francs mounen. Le lot, dollar est à combien? Le lot, dollar est à combien? Un de toilette publique. À l'époque de Joseph Kabila, pourquoi ta toilette publique n'a pas 100 francs? Aujourd'hui, pourquoi ta toilette, je prends seulement la toilette. Oui, ça, il y a une salité. Il y a une matakate. Pour passer un dollar, pour passer un carburant. Et ça, toilette va tomber. Bien que passer un mois bakis, mais ils allaient à l'État. Aujourd'hui, c'est 500 francs pour faire les besoins. Écoutez un peu, dans quel pays? Oh, il y a na salité, il y a l'ibungoto l'exaka. Et mata. Est-ce qu'un tel président, un tel gouvernement, une telle gouvernance, il y a le lenga bateau. Yo ya ko mener la population, il y a ko senga deuxième mandat pour multiplier des voyages ou bien pour multiplier ya ko kanga batu, to ya ko faire terre batu nanzala. Masango poto sala ngoto lia c'est 3 mois. 3 mois papa. Chine le obu ya kei. Ake ko tanga komba Chine. Mais Chine s'est développée na nini? Chine est tombwami na bilanga. Mais Félix Tshisekedi 3 mois Potolia Masango, mais ça 5 ans. Et c'est dans mon côté à Masango Félix Tshisekedi qui a fait ça. Et c'est dans mon côté. À la veille, il a fait un mandat naïe. Il y a un massa naïe Kamere, Balamuki, au lieu de ça la bilanga. Et comme on peut s'en bon, on a question à Masango. Pesanga Félix, Pesanga bon, on a sauvé Masango. Ça c'est quel pays? Est-ce que pour vivre dans le bilo à Kosomba, même biso mon compte de Zaboy. Mutu pas vivre bien fois dans la provision en dehors. Moi Masango, moi Likayabo, moi Manine Zali, moi Nine Zali, attaque on a qui na bimi musalate na kolia. Mais dans un pays comme le nôtre, un grand pays, un demi-continent, le quoi pays na biso, tozo soma Masango ya Kosomba. Pour ça combien de jours? Et Masango ngope ezana katanga kuna. Et comme mi ba Congo te, et comme mi Bandundu te, comme Kinshasa te, et comme mi Kasai te. Finalement Congolais mususu atikali tango bino bosombi na pour une province ndambo ya bato pe ba kosombango mais o bazana ba territoire to manini des fois ko maté maintenant notre vie vivre na biso ko vivre ndenge vie na biso donc peuple congolais to ça la politique au plan sentiment te malgré bazo la télévision de gauche à droite ba boma biso tondimi le Mumba a été tué par Papa Tshisekedi. Il avait appelé le Mumba le crapaud est maîtrisé. Bisope bataille de peste ne ba lobaki ba revenir sur le kola ba kayansa. Nous acceptons bobo mabiso le kola ba kayansa, mais Dieu vous a confondu parce que le 5 ans l'UDPS les 37 ans de pouvoir ezali na mai et ngai na benga kana ngango 37 ans de pouvoir te Papa Tshisekedi azalaki aventurier politique atikela ko sala na yi politique te atikela ko sala opposant te. Le autre mona Martin Fayulu azo mi benga opposant.
ceux qui lobby à l'ongwe opposant babengi pas Félix Tshisekedi comme premier ministre naïe d'office il cesse d'être opposant. Papa Tshisekedi a travaillé 4 fois comme premier ministre il y a Mobutu. Écoutez un peu un opposant qui accepte d'exécuter le programme d'un chef de l'État au pouvoir après besoin d'un opposant. Opposant de qui? Opposant de quoi? Opposition aux anini. Besoin d'un opposé. S'opposer na programme ya mutu aza na pouvoir. S'opposer na gestion na ye ya mabe. S'opposer na makanisi na ye ya mabe. Mais tant yo longwe, ya nommé yo. Tu acceptes maintenant programme na ye, ondimi gestion na ye, ondimi mauvaise gouvernance na ye. À ce moment-là, tu cesses d'être opposant. Papa Tshisekedi a dit que la gozala opposant dans ce pays. Le seul opposant au Toyebaki, c'est Antoine Gizenga. Depuis 1960, oyo babengana ki bango na Mobutu. Na gouvernement Papa Tshisekedi na Mobutu babengani Gizenga. Ndaye kozonga na 1992 aye ko reprendre l'activité politique. Mais Tshisekedi bazala kiawa bazo sala ba aventure ye na Mobutu ba nommé ye ba longoli ye dernièrement va akima ba nomaki ye. Papa Tshisekedi comme premier ministre Mobutu. Voyez. Donc na Congo, nous avons un opposant Tozo Bengaye, un opposant radical, Tozo Bengaye, un résistant, du jamais vu, c'est Martin Fayulu. Tout le monde est le candidat du peuple aujourd'hui, en 2023, il s'appelle Martin Fayulu. Si Martin Fayulu n'est la candidate, je ne voterai pas. Je voterai qui? Non, vous votez nan. Parce que tout le monde doit aller tremper dans ma baie en boka na biso. Moi espoir de tikali pas Fayulu parce que nazo mona que maboko neza nanu pembe nanu mikoti sana na gouvernement ya mabe oyo eleki na République démocratique du Congo te nde tozo mona papa na biso mboso ozali ndeko na ngai mwana ya bandundu bozo kumisa na Kinshasa. Mais quand vous allez chez lui, il n'y a pas une toilette publique na mboka na ye. Quand vous allez à Kenge chez moi, il n'y a pas un marché. Quand vous allez à Kenge chez moi, il n'y a pas un hôpital. Quand vous allez chez moi, il n'y a pas une morgue. Bandundu Mobimba, le grand Bandundu, la morgue n'existe pas. Mais Mbosso est la deuxième personnalité de la République démocratique du Congo. Est-ce que Mbosso est capable de retirer morgue na mboka na ye? Non. Mbongo na bango ezali mbongo ya mabe, ezali ba pouvoir bazozo ya mabe. Ceux qui a côté ango bakangie matoyi, lui voit sa famille, azomona ye moko na ba vie na ye. Le côté peuple congolais, ba province na biso et se développer té, ba tout nyonso ba d'aller tremper na gestion. Il y a Félix Tshisekedi Tshilombo. 2023, tout le monde dehors. 2023. Baza la libanda, trop c'est trop. Biso ba congolais mususu oyo tolobi ke toko telema. Ndenge na lobaka bande ko na ngai bandundu ba telemaki à travers Mobondo. Là, il nous expliquait ce qu'on appelle Mobondo. Mobondo, ce n'est pas un individu. Mobondo, ce n'est pas un groupe d'individus. Mobondo, ce n'est pas une milice. Mobondo, zali eloko bato utiliser. Ba utiliser ngundenge nini. Mutu alibosa kufi na bateke zali bokilo na ngai. Kombo na ye Blaise. Mutu aboma ye zali mwana ya chef coutumier ya Muteke. Abomi epona nini ba yeko réclamer ba revenu na bango ezaki sac moko ekoma 5 sacs ba yeko réclamer ba revenu mwana chef coutumier na Sidiki à côté na ndako azu arme abeti en plein air boye ezu bokilo nanga Blaise papa na yazali maman na yazali yaye na c'est ma femme bakota boloko ba ezu bakangi famille oyo babuku feli mutu justice congolaise. C'est parce que bandeko bazalaki na kwa mutu kuna baye bazalaki na botoro na auditorat kuna non ce sont nos frères de Teke bon o asali kuna aza muteke non bakangi famille ya mutu akufi basalaki 3 jours d'intervention nde baye ko bimisa bango parce que bayaki ba inosa bino bobomi ndeko na biso après boya okanga biso tokota boloko lelo tozana ba preuve bakunda Blaise wana ndeko journaliste makolo likolo bakundi ye boye makolo batiki libanda. Quel sabotage! Parce que bakuma ki na débandade bayaka nyonso bakimi mais tango ba reculer ba mais tozo ki maboyi to okende wapi bana batikali biloko etikali ba fermo etikala to somba yango na mbongo tozo yango felete tozo yango na makasi te to boma bande ko na biso batekete pour en avoir non nde ba yoko la musabo koko ya 1960 to bengi Mobondo
pour se protéger. Parce que bandeko bateke bakoma ko beta minduki, ko boma bayaka na minduki. Ba se protéger, bazui anti-arme, anti-munduki, balati na nzoto. Pour faire face na bandeko na biso bateke. Lelo bakomi ba milice, bato mususu bazui bakoti na kati, ba bebisi image. Ya bokoko na biso, ba bebisi image. Ya bayaka, o ba salaki face ba intervenir pour na bolamu pe na mabele. Mabelango Kabila mutatekele mabele za bayaka te. Mutatekela Kabila matibele zali bandeko nanga bateke. Plus de 18 000 hectares. Papa, dans quel pays du monde? Na kati ya 18 000 hectares wana ndeko journaliste. Mais bato wana ko sala bilang. Bazali na ba ferme na bango. To bana ko zo bakoni kuna. To bana ko sala makala lelo. 18 000 hectares bandeko batekela Joseph Kabila. Yo okota lelo sala makala. Yo okota lelo sala nguba. Yo okota lelo sala manioko. Yo okota lelo sala nguba o sala cigarette. Okota insulter. Nyo so les anines. Tozo koma na nzala. Parce que comme ferme ya mutu. Yenda komo sala atekela kabiso mupaya. Asbotekeli mabele. Yenda komo tekela bakolo Congo. Fufu. Yenda komo tekela bakolo Congo. Masangu. Yenda komo tekela bakolo Congo. Ngombe. Yenda komo tekela bakolo Congo. Soso. Yenda komo benga bakongo bakenda ko visiter Kingakati. Comme si ferme ya papa na bango kuta uta. Njoka nde Kingakati mabele na ngamu ya. Tala bandeko batinga bateki erreur basali na vie. Lelo nazoloba bateki 1000 hectares sous na Joseph Kabila. Ba image ezali ba preuve ezali. Makambo yo ndeko journaliste to saela ngo un jour émission trop c'est trop to lobby congolais aza sécurité. Lelo makambo ngo ya bandeko ba mobondo o ba koti na kati. Ndeko oyo bazo bunda lelo ce n'est plus de mobondo. Mobondo azo bunda su bitumba te. Mobondo atika bitumba. Mboso yokaka ya lobaka la main noire. Toké papa va Félix kuna ba lobi ba main noire. Mais citez-nous cette main noire. Cette main noire s'appelle qui? Aucun jour. Aucun jour. Na monoko na bango la main noire, la main noire. La main noire ngo eza binunde. Botie main noire, to la main noire c'est qui? Soki eza mopaya. Botangira biso soki Kagame le bolo ba Kagame. Comment Mbosa za incapable de reciter Kagame na conflit ezali entre le teke et le yaka. Namboka na ye moko a dénoncé ngo omuyaka ndenge nini kaka la main noire. Mais qui est derrière cette main noire? Biso le bezali main noire ya bato bazali gouverner ko kamba biso to ko gouverner biso ba komisi bandeko nanga pe ba soda ebele bandeko ba policier bandeko ba militaire pe ba kufi ebele. Donc to kondimate lokwa na continuer et bandeko nanga ba yaka sika wa bozali ba mobondo botika bitumba Congo eza biso moko. Bitumba na bino ezala focaliser pour na ko libérer Congo, mais bitumba na biso ezala pona ekolo songolo pakalate, mais bitumba ezala focaliser pour libérer le Congo parce que le Congo est pris en otage. Après Mobutu est égal après Kassafo. Après Laurent Désiré Kabila est égal à Laurent Désiré Kabila. Joseph Kabila arrive au pouvoir, la même chose. Le Congo n'est pas dirigé, n'est pas libéré. Congolais aliakate, Congolais melakate, Congolais a favorisé à la société, à la société, à l'entreprise. Toye koza oyo soit disant moi na opposant, n'est-ce pas? Au lieu de pouvoir dans beaucoup de population, à ça et la peuple, andimina ye ba nommer, a kembango kingakati ba nommer et lelo réalité nango ezali nini? Congolais nzala, Congolais pasi. Après bango kaka bazoya, ndeko journaliste bandeko abuya wana. Il y a eu des pestes. Est-ce qu'il y a côté parce que le peuple congolais, Bozolia 3 fois. Aïe, on a nos réponses. Peuple congolais, Allemagne d'Afrique, peuple congolais, est-ce que Bilo Bagel, Félix Fachi, a commencé à millionnaire, aïe, on a nos réponses. Parce que ce sont les 3 promesses. Il y a M. Félix, c'est quel chilo. N'a pas congolais, comme un millionnaire. N'a pas congolais, il y a 3 fois par jour. N'a pas comme ça Congo, Allemagne d'Afrique. Ndeko journaliste tambani na Gishasa. Est-ce que Augustin Kabouya ko expliquer sur l'Allemagne d'Afrique c'est quoi? Il y a où tu voyager kalaté sur quel pays ni, sur France. Il a vu la capitale ya nan. C'est-à-dire Congo oyo eza ko mérité té batu lokola ba Félix Bakabouya bakamba yango. To tikela mboko oyo na bato ba yibi politique, bato ba yibi politique té. Bazonga na ba boutique, bazonga na ba moto, bato mususu bazo pouvoir pour mboka ekende le besoin. Voilà un peu
ndeko journaliste on azalaki nango ya koyebisa na peuple congolais vraiment je suis en insécurité na sengi 1 SID à sécuriser nga na sengi de les autorités congolaises ba sécuriser biso parce qu'ils ont droit na biso ya koloba pe ya ko réclamer droit nanga tango na zanzala na koloba Félix nanga na zanzala changer Congo changer dollar et kita parce que tango ezo mata et ba vivre biloko nyonso o biso to liaka e ko sala nini e mati donc nazali lokola mwana Félix Tshisekedi azali lokola papa mwana moko te azanzala akende kolela papa mususu papa na ye kombo na ye oyo azana ndako lelo pe mutandima mikumba azu pouvoir a yibi c'est Félix nyozo zo le kata ligoro de kufi na balabala to koloba mutabomi yango eza Félix point barre merci beaucoup.